Mais baninga na yo balongwa ka bake pour libela to mona ba samba kenda libela ba mboshi ba nani ba Suzuki men ba animateur ebele ba poka ba nani ba zebele. Mais pourquoi yo somono kaka Koffi Olomide alingika yo oza jour wana concert na ya Bruxelles? Est-ce que ba animateur mususu ya quartier latin ya kala ba ancien ba ozala ou bien ozaka yo moko? Ogada relation nini ya bien na Koffi Olomide pour Koffi Olomide alinga ko makasi boye. Et ça kondeni ko mona ke yo muto bwaka na album minene ya carrière ya Koffi Olomide ba loi ultimatum. Neti lelo na oloba ezani. Esa elanga nini na kozwa nini pona loba nini. Joyce Service Traiteur, spécialiste de la gastronomie africaine et de la gastronomie française. En région parisienne, il n'y en a pas deux. Joyce Service Traiteur, une adresse, le 35 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis. Pour awa toza awa nini awa toza awa yaka sikomi na place tokoti aza mwana mboka mama Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyo kaka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ma produit oyo elongolaka attache tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé ba mama bazotambola kana ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'air, Botalaka, Congo Révolution. Merci Nabino, Botalaka Biso, presque Moukili Mobimba, Topesi Bino, merci. Merci na ba partenaire Nyonso, Oyo, Bapesaka, Congo Révolution, Mabokopo, et Keneli Boso. Merci na réalisation, ya Faye, Timothée, Namosala Kitoko Zosana, Congo Révolution. Merci na Lévi, Abou. Merci na yo, Michel Kombi, Ekler, Nakobo Sanayote. Merci na Batutu, Batalaka Biso. Naïb Sakaba Congolais Nyonso, Bazalaka na Mikili, Apo Totoza, obligé na ba téléphone na Biso. Mingi, O Balinga. Émission Greco na mingi balinga ka David Mombele M6 kosi na yuda na kati ya telefone na yo salama kasi oza na tap send application eza kitoko pona kotinda mbongo na mikili ya Congo. Ça veut dire soza ka mutu Europe oza na biso na Europe awa soki olingi otinda mbongo na Congo kaka na telefone na yo kuna pe bazui kaka na telefone na yo. Ça veut dire so tindi 100 € na Congo bakozwa 105 €. Bande ko États-Unis, Canada, Amérique, Australie bango pe kuna babosa le binote soki otindi $100 bakozwa $110. Mais condition ezali moko code promo eza Mombele 5. Ça veut dire so beti Mombele 5 nde kombala mo azumbongo yo lingo soutenir ngai tozomona na te ni to sala balamoko automatiquement téléchargé tap send. L'actualité musicale nena rappelé bino bona mboka weranson des rois de la forêt à Ozalana Adidas Arena le 18 octobre awa na kata Paris ba wengemen bato alinga musique ya weranson somba billet mama papa yebaki weranson azana mubange na préparation ozo préparer na kati ya Congo Feregola le padre Mutayambo akozala mokonza mboka awosana mboka ya Kolwezi le 2 août Feregola déjà bazune ndeke na groupe Jet Set Mobimba pour na mboka ya Kolwezi na mobange na concert pour na bana ya Kolwezi ndeke fali pupa Aigle akosana mboka ya Angola na mboka ya Angola ndeke akosala kuna après Angola ndeke akopumbwa lisusu makasi fali pupa pona ko région de mboka ya Bandibu na mboka ya Dubai akozala premier congolais akobeta mobange na concert na Dubai. Bana Dubai, Bobongama, Camerounais, Maliens, Sénégalais, préparez-vous.
Fali Poupa arrive bientôt nakati ya mboka ya Dubai. Le 23 août, awa na Maribel nakati ya Paris, Venabiso Boziana akozala nakati ya Paris pona mubange na concert ikobeta nakati ya Paris. Alors les gens de Koffi Olomide oyo akozala na quartier latin mobimba quartier latino bazade na kati ya Paris na mboka Orléans baso préparer mubange na concert oyo akozala na mboka ya Bruxelles le 6 septembre. Na kati ya plateau nazana ex-animateur. En même temps, nous comprenons na benga ex-animateur ou bien na benga kaka animateur pour alongwaki. En même temps, baso travailler na vie na mubange na projet ou réalisateur ko lakisa biso mubange na concert ou kozala na mboka ya Bruxelles. Somono Dutch Pabolique. Bonsoir. Bonsoir David Mombele. Santé, ça va? Oh, docteur. Voilà. Batou ba mona moi kala na télévision comme si olinga sur télévision te. Loko lata boro na memela kipe boro. Omelinga oya Palestine. Oyelinga Yango lata. ya Palestine. Oyeba yango to. Ideni ni yo elinga les mêmes échappes. Nanuna ipsa OK. Koffi Olomide na musique to sala na NG Arena. Ça n'a rien à voir. Moi, Koffi Olomide, c'est Egrégor. Egrégor. God. C'est pas n'importe qui. Tu vois? Donc, Tozobeta, NG Arena. Hein? Tout ça, Moussalakuna. Tout ça dans la famille, bande konanga, ba jeune frère nanga, non moni bango en plus hein. On a travaillé ensemble, on continue à travailler et j'invite tout le monde à venir voir des Koffi Field, des Cindy Love, des Cindy Missing même. J'ai vu que namoni basindi misini babi nanga ke basindi misini baza batu oyo baza na bana nino ezaneti antibiotique na bango Donc tokolo balelo ke baza malade Cindy pe azana ba fan na ye ba Cindy misini Cindy missile babi Cindy misini Cindy missile eza ba fan ya Cindy antibiotique. Les antibiotiques. Soko qui voit na a tous na maladie. Bani so ka voit na yang obiki. Ozana combien de temps na quartier latin depuis otika ki Koffi Olomide yo sala combien de temps carrière na beaucoup de temps mais quartier latin m'appartient. Oui. Je te dis. Mais baninga na yo balongwa ka bake pour libela to mona ba samba kenda libela ba mboshi ba nani ba Suzuki men ba animateur ebele ba poka ba nani ba sebele mais pourquoi yo somono kaka Koffi Olomide alingi ka yo oza jour wana concert na ya Bruxelles? La famille c'est sacré. Faut respecter la famille des fois. Mute ngati kuna créé basindi misini batu babikisa batu so wa maladi kaka so yo kika voix sindi ya mamasi so yo kanguka. Mais l'animateur à quartier latin baza tellement ebele o ba longwa pourquoi ose ebele pourquoi Koffi alingi ka azwa yo somono azungata nga lekina nga kolo pale na kolo ndako oye soko boy etalio est-ce que l'animateur mususu ya quartier latin ya kala ba ancien ba ozala ou bien ozaka yo moko obwaka na ba lekina o ba esika namoni ba lekina nga ebele namoni baleki na nga bele na baleki na nga bauti kina même lelo nazalaki na famille na nga mobimba bauti kina pourquoi pas
Ogada relation nini ya bien na Koffi Olomide pour Koffi Olomide alinga ko makasi boye. Tandis que ozali mutu oyo jour musu bozaki na avion moko bozaki vol mo na Koffi Olomide. Na ebite vol ezaki so ya Afrique so wapi. Wana osilike la grand frère na yo. Osali nini? Wana osilike la grand frère na yo. Na kati non, na kati ya avion. Oyebi vol avion eza na kati ya mapata. Oyebi si Koffi Olomide na kati ya avion. Yo olakisaka nini tozo kufa na lelo na kati ya avion. Idée na yo ezalaki nini ya olobaki bo kufa na Koffi? Bomwana. Ozaki bomwana? Te, nazaki bomwana te, mais osilike la grand frère. Ndenge ozobeta concert oyo oyebi ke olata uniforme. Olata uniforme. Obi? Et déranger. Au monde on na okeja. Ve madilo latang na 1900. So chetembe na laxio. Monate. Azama dilute. Azala batata onate. Ba vie na ngane ji. Vie yana mudogo nani. Vie na ngane. Si. Oyebi ke nde bozobeta concert oyo Cindy a dirigé yo. Oyo Cindy muta wasala clôture asuka. Ya vérifier qui est qui. Artistique. Chef. Mamu Konzi, Awesome Sala. Na haut niveau. Ouais. La preuve, tu étais avec mes jeunes frères. Au Moni Boulot. Mama Cindy Missine. Tu as tenu linga go. Bien, c'est Boutezaka na maladi. Na kosu. Mais là, Cindy Missine. Yo en tant que grand frère ya animateur oyo baye. O chéri ba ndenge nini parce que yo mutu faut diriger parce que na moni Koffi Olomide na Orléans apesio comme charge ya ba animateur nyonso ba obwaka jour wana. Ande konanga tout Votre fin de non, ça va. Mais on va coordonner ça ensemble. Après, là, hein, quand on va travailler là, je vais parler avec eux. C'est pas grave. Soucis zali pour na ba jeune frère na yo? Non. Ça là bien. Je suis avec eux. On a tchaba on m'a pas mboli. Tout ça talaka. Obwaka na Katiela te, obwaka combien d'albums na Katiela te, na carrière na yo. Depuis ozaki pa Koffi Olomide. Ça n'était pas. Na banda avant mais simbarate après na egoya na loi non loi c'est après na qui na oh là là bominga makambo kala makambo tuna ba question Makambo kala papa 1900 loi oyo to monaka loi parce que so tamona ba pays Afrique. Tango zoka Koffi Olomide mabomba amona album loi. Loi eza yo. Na animation loi eza ka yo. Oebi ultimatum. Ultimatum oui. Te dire que ultimatum. Obi ultimatum elingo lobani. Elingo lobani. Ultimatum. Mibe kote. Na petso mibe kasuka. Nga. Loi. Et ça konde ni ko mona ke yo muto bwaka na ba album minene ya carrière ya Koffi Olomide ba loi ultimatum yo muto bwaka son mono dutch yo muto bwaka Ataka nanga. Obi Ataka nanga. 20 ans, 25 ans après. Ataka nanga. O gagna ni na loi pour loi Gagna tout. identité ya ngwana o préfère Koffi asani pour na yo na album yo bwaka ya loi. Non, azananga.
Asangani. Tant que les la kana coulisse que na boka album ma makasi boye et pesa parce que loi est identité à Koffi Olomide. Tu sais quoi? Dans la vie, tu peux avoir quelqu'un qui t'a donné un coup de pouce, mais sauf que, papa, là tu me passes le temps. Moi, je suis venu chez toi pour parler que 6 septembre, Ouais. je serai avec Koffi Olomide et Mamassi, quartier latin, international et fashion music. On sera ensemble hein, à NG Arena de Bruxelles. Hein? Achetez vos billets, sinon ça va être trop tard. Nous, on est là. On travaille, surtout, on travaille pour que on vous... Préparation à concert, tala na ekana biso. Ezo sala onde ni préparation ya concert oyo parce que Yangoyo. oui, Yanga. concert oyo. Yanga. Ochating. Tenga achete mbete yanga na otuna ka ke parce que charge animation eza na mutu na yo pour na concert oyo. Ya ona naye baba. Nini? Mwana kare ndile. Yo sambela kate David Mombele. Oche bongo. Zana chelope. Idée na eza nini kota mona fula ya Palestine oyo avant concert à Koffi Olomide. Je suis na kanaki. Okana inga? Bozo ya plateau pona okana nga? Na kanaki. Mwana ndile kare. Osambela kate mwane David Mombele obuja kate mwane. Ah ozo bongisa ni. Na bongisa la totale. Olini. Na tuni. Ndabimisa ba plan. Te nabito bimisa ba plan. Batu ba otala yo. Monde entier zotala yo ke somono eza muto Koffi Olomide azui asala wana. Je demande vraiment à toute la famille des Koffiettes, des Koffifil, de vraiment des Cindy Love, des Cindy Missine, hein, qui ont besoin d'avoir les traitements pour donc c'est important de prendre les billets parce que le temps, c'est un peu short. Tu vois, non? Donc, il faut prendre des billets, sinon, ah ouais, j'ai raté tout ça. Ba préparation septembre. Ezo de anje bino ba préparation ndenge za na mbuka ya Orléans. Bozo tika Paris pour que Orléans tout non, place non. maki bino L'équipe est en place. C'est pas Orléans ou quoi, non. C'est Koffi Olomide. Hein? Non. Les gars, ils sont ici, par exemple. Les gars, ils sont ici à Paris. Dis-moi. Parce qu'on va travailler à Bondy, les 3. On sera à Bondy, sauf que c'est off. Hein? Ça serait off. Ça serait off. Tu vois, non? Il n'y aura personne à côté de nous parce que nous, on travaille. Hein? Avec les grands Mopao et Mamassi sur le travail. Na côté animation, yo mutu osui charge nango pe charge wana Koffi Olomide apesio. Ko tout bazar. Aza? O boka mingi biloko ya katela te akala non? Bien na ya sikape osui ta on travail. Non, ça c'est playlist. Moi je vais respecter le playlist du taf. Le playlist du taf, c'est tout. Moi c'est un papa. Je connais.
quand on donne le playlist du travail, je me mets dessus. Surtout ceux qui m'ont moqué na simana quartier latin tant que ça ensemble. Pourquoi Kofi Olomide a banana ko benga sam président? Président banana benga za président na bino, sam pas qui président na bino ou bien zaki ka ke Kofi Olomide au salon pour acholo asam. Net il est low na oloba ezani. Et ça il a nini na kozwa nini. Pona loba nini tam kolobo. Ça me dit rien du tout. Ça me dit rien. Yo quelqu'un pas nan. Mais non, Kofi Olomide. C'est qu'on a bête là on m'a beaucoup par rapport. Mais tant qu'on a bien déjà collègue na sama na n'est pas na. Ah président ben collègue na. Sama présent. Na bien. Au moins yo wa camarade ngati lekina nga camarade nga matsana nga makamna nga ebele kutu batu ba ebina wonta donc etal ngati ningo kende kumbelana mon nga Kofi Olomide c'est un grand frère, un patron à moi. Hein? Il y a la totale. Yépe amasananga nanani na wesh nakenanga. Bodegeta kana succès a fali ou fali azo sala parce que bino tout boaki na quartier latin. Na bino ba animateur, na ba chanteur, fali a fia kula bino film. Na beta na oketsemo. Obi? Oketsemo to beta na. Mais bino tout bobime pas Kofiti. So ba oti a fali a l'équipe bino nyo sorti. Ah. So fali a l'équipe bino nyo so bata quartier latin. A lekinga na nini? Fali? Ah. Bo fali a camarade na yo na musique. Ah. Oh, ya te ah. Ozangwa kwa. Oh te. Oh. Ah, zanga pe ngwa bani. Fali a za muninga na yo. Ah. Te ngana tu ni fali a za camarade na musique vraiment. Meni matsanga. Ah. Bino pe bo boya bato on kana luinge do na ebite vraiment. Fali a na tuno po ba kitambo mkoba mona ba kamwa. Eh. Franchement, on me fali poupa, c'est un frère. Mais les musique za sukola kuna camarade ya tsai ba sukola na 30 shit et pas na biso. On comprend? Ngata mkolo ya kitambo na bandal. Faut faire attention. Ba camarade na ba kufa pe à l'eram. Hein? Bongo okoza mukolo ya fali za kamado na musique. Bobeta na quartier latin. Kamado ngate. Tuna uli bula ngaku na mukolo nesu. Mukolo neza ya âge. Yo mukolo no ya âge. Mena musala te. Tangu bana baolanda biso. Po bakoma lokwa biso. Na baleke bele. Omo sele leki na su. Kibinda ko imobimba bawe biso pe watatu wesh olamujika bo tata mukolo bo nga oboya falita ande konanga mais ya on a tuni bien mobeti bino nyoso na quartier la tende ni fali aleki bino nyoso na quartier la alek aule kangane ya makam na sala déjà na vie avant azang mote ya moi ma campagne ala ba parler kun wa kala ba piscine kuto kota ba ntubi to somono leo so to compagnie bien que somono yo leki fali na vie kama kala o mote ke moi kitambo ya kala na ba kitambo tang ba otalobo David Momé ba silike déjà. Et ya umuntu ki yo rata vie na musique ti. Na rata vie. Ah ya. Wa bilobela za mselona boro. Pozo lo bateau. Na cha.
Sal nini yo beta na poto oyo bat mindele baye batu mwindo baye somono mutawa beta. Lokwa yo lobi ki yo za kamara da fali. Kuna ndaku wapi? Awa na bari. Yoka. Baanga ndaku wapi? Filme. Ndake filme leo. Toke kuna. Ndakwa nani? Yanga. Na somba deja. Kala. Tomba zaka na note. Place d'Italie. Ocheteme. Yaka 44-20. Nala somu kandana. Na adresse na. Pavillon à l'école. Hein? Wesh. Oh papa poto. Na ibso. Yaka ko. Na bana ba rapper ya ba buju. Olukani yaka David. Toke filmer penabo. Yo ozwim bongo na quartier latin ou osomi pavillon na. Nyonso na quartier latin salisanga na makambo ebele Koffi Olomide. Afungola nga vie et puis au moins tout ça la loi. Hein? Toi on a numéro 36. Na so dokno. Et numéro 44. Koffi me manga numéro 36. Place tout ça là. Ça me colle, enregistrement. Dans les bouquins. On comprend? Donc, bonde ni fallait rouler cabine na vitesse ndé. Allez, kangat na 0. Yeah, mutawa beta ba arena, zo beta ba sala minene na poto. Hata bilmo. Obi ke a pas Koffi Olomide, yo za salle moto yo beta na poto, a pas Koffi. Na ko beta ngo pourquoi? Mais oza musicien, ozo kimanine. Oza musicien, ozo kimanine. Tiens date ça on a parlé musique ezongi. La place ngana beta. Faut beta kana Côte d'Ivoire. Et na place moi 10 personnes sur 12. Ba to ba mela whisky ba lia ba kamundele. Yo beta kana Côte d'Ivoire. Wa place obeta ka. Ah déjà ça rien les alliés. Obeta wapi. O seku mo muke Koffi aye. Zara chelo. O chelingani. Wana yo kanga. Ah loki. O seku mo muke Koffi azuyo bobeta awa les 6. Non. Le 6 septembre. Avec Mama Si. Avec Mama Si. Et Cindy Messine. Bamela Kisi. Ce baouka. Ngonga mama. Babana opekisa bino pourquoi kolinga ba danseuse na quartier latin. Raison nino Koffi Olomide bana olinga teke bo linga ba danseuse obimana danseuse. Mais yo ozalaki na mwasi ya danseuse. Otia mutu makasi bazo pekisa bino ke musicien kolinga danseuse te mais yo ozalaki na mwasi ya danseuse boyaka na pe bobimaka na ye. Lelo pe place azato pe siembote akoma ne femme mariée. Non mais na musala. Hein? David, na musala. C'est beaucoup à moi copinage et ralentissera un peu boulot. Hein? C'est patron Timbelango à 12 minutes. Bongo yo ndeno bana osala na nkoko bimana danseuse Koffi Olomide azo pekisa somono. Tika danseuse tika. Non. Va yebaki na ye déjà que bato wana mi bale wana baya ensemble. On comprend? Donc yo tango zo ya teste na quartier la te oyaki na mwasi na yo ya danseuse. Nga ya teste nga ya okota mamu. Okoti mbabonde bakota basara teste. Non. Nga sa teste. Nga go sa teste. Avant Koko ma musicien Ozaki Soda? Yakala. Oui, Soda? Oui. Mais c'est comme ça qu'il n'est kotika armée. Oyebi tel que oza mutu foba kangayo na ndenge so loi ezali. Non. Oza mutu ba kangayo comment Koko ma animateur Koko ma musicien ou abandonner armée. Non, na abandonner armée te nazaki réserviste. Oyebi angunde te. Na kenda na deden kolobake na longwe na armée na zala déserteur te
Balongo a armé? Oui. Ok, au salut bas papier. Au long, oui. Bozo préparé concert au Négéné, tout son ambition concert parce que Bozo qui répétition. Et les canines, jouent les années. Concert Oyo, Yangonde. So Muninga, na poussé pembeni à Goth et Grégor. Les grands me parlent. C'est pas des rigolades. Tout que pena pour imposer bord. Si. Timba. Hein? Jouant les années les 6, n'est pas rêvé ça. Ah, mais. Au moins, dans comprendre était. Sindimisim, que au poil là, femme la qui si mo comme on sindimisim. Barambo misil peut ouais. Vous en avez Orléans, place de préparation de Salomon. Hein? Préparation en Orléans. Non. Tout ça dans Moussala, Awa. Les 3 na mboko nini bondi tout ça la mais à la Coulisses. En coulisses. Non, on va travailler dessus. Voilà. J'invite vraiment oui. tout le monde d'acheter les billets déjà. Hein, parce que sinon, vous allez nous dire que on n'a plus de billets. C'est le moment. C'est le moment. Les gamins paroya katobina mama na bane. Tobina gamama. Ya mopa. Mama siye. Yakatobina kasheri. Batutubaya. Tu passer un bon moment. Ça fait un bon moment que notre grand frère. Moi, j'appelle surtout les Ivoiriens, des Sénégalais, Maliens, Gabonais, Congo Brazza, Kinshasa, Tanzanie, South Africa, tout le monde, après 15 ans que Kofi Olomide n'est plus venu en France pour faire un grand spectacle. Non, je dis pas en France, en Europe. Donc, on est à NG Arena, Bruxelles. Venez acheter vos billets. Ici, samedi 6 septembre, on est sur NG Arena. On fera des moves. Venez vraiment à Mtsomonodoche parabolique, les délicats africains, je vous dis, et je confirme, mais avec mon frère David Mombele. Aux Zana Batarope Sambote, parce que tu as commencé à souka, tu as dit que tu as essayé ça va les questions. Mais bois kabatna, basana, bois bon. Ah, Alain Sima Oyoka, Gino Airbag, Naib Sayo, Roger Ndokezuba, Yoka Pets, Roger Ndokezuba, Nalba Sunan, Abdul Ngongo, Patrick. Ouais. Otis Mwamba. Mama na bana na ebisa yo. Kombo na yo. Manager na ngai. Joa bizarre. Tu comme il a vu son souka. Timidenga. Tu comme il a souka. Na ebisa yo. Mama
Marie-Laurence Avitz. Et ça, ba manager na nyonso Tembe ezaka Tembe. Oa siliki Alain Simao silika makasi lisusu. Non na monaki. Voilà. Merci na batu boso talabiso presque mokili mobimba. Rendez-vous ya Koffi Olomide avec Katela Te mobimba basana mobangi na concert où ezali 6 papa maman lenge somba bien na yopo na mona Quadraman. Rendez-vous ezali 6 septembre dans mboka ya Bruxelles. Alors ebsibino déjà prise Olobi Nacha boa suka. Boaka suko ozanga bato boaka. Mone kere ndile osambela kate mwane kendo luka elongi ya nzambe mwane David Mumbele kosi na yuda. Merci na batu nyonso botala ki biso presque mokili mobimba toni to ebisabino que rendez-vous putain type si mais ça des annonces Voilà, rendez-vous et ça là qui sont mon Dolce Parabolique ex-animateur ya Koffi Olomide a osala invité ya Koffi Olomide na Bruxelles. Merci Nabino. Botala kabiso mukile mobimba tokutani mbala simba kimia damabuta Nabino. Merci. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service.